Bonjour la famille, soyez les bienvenus na Elambeli ya bana poto. Lelo toza na mbisi. Mbisi oyo eza fish na anglais. Bon, awa toza na mbisi na biso bomoni toza na ngolo, toza na macrofish. Macrofish na français eza poisson macro et alokwa Thomson mais eza Thomson te yango toza na ngolelo. Donc si na sokola ki mbisi nanga bien wana otia citron, natie citron ya liquide, natie citron déjà tam so mona mbisi nanga eza couleur wana te natiaki déjà poule. Ana zoko kata ndembi nanga, kata ndembi na ngai, akati ndembi na ngai, natie céleri, natie céleri na kati ndembi, natie ail, wana zozwa ail, natie ail nanga, ail belé kande ngali naka ail belé na biloko oyo eza tangawisi. Esi na longola ki poso, non, tangawisi ya fraîche. Nalinga soki nazolamba na biloko deja ezala prête mpona esalanga video molai te. Donc na kati tangawisi na ngai natie wana. Bobosana te kosabone na Marie Grâce Taylor TV esala biso bien. Wana pilipili, natie pilipili na nga, namoni ndembe eza moke, mbisi ya 3 mbisi nabakisi ndembi wana. Na kati ndembi nanga minene mpona ebike na onika yango. Siko nakozwa mwa mai, natia mwa mai moke mpona na konika enikama bien. Nafiniki nakangini na nga, nafiniki siko na banda konika ndembi na ngai, nika ndembi na ngai. Omona na stambisi mbisi nanga ngolo na tiangwa sombe na mbisi na msusu wana eza problème te. Eza problème te soto eza nango mbisi. Nasangisa wana macrofish eza nango problème te soto eza mbisi. Pour macrofish ezaka bien mpona santé kolia yango, yango nangaki nalia pe yango natiaki pe wana. Olena sala yango séparé na bien natiaka assemble. Natie sikoyo biloko nanga na nikaki, natie biloko nanga na nikaki. Kobosana te kosabone na Marie Grâce Taylor TV, kopartage video, aimer, liker nde tolobaka. Natie mwa mai moke ali na sopi wana nde tolobaka kaka. Soki lomo ezangi olingo yede biso ba efalo bakisa boye po mutako kazalaka te na bandi kobalola. Na moni mutu esalaka bien te nangi na rape nat babenga mosuli na lingala ebi kombo ekimia bino moboluka kombo anazo rape yango. Nazo rape muscade lepe ekota makasi na motubu endele na rape muscade nanga nazongisi etikali ale nalinga place na oyo bouillon de poulet na biso Angleterre na libanda ezalaka te, ezalaka awa oyo marque Angleterre yango natiaka yango deja mokie liboso yango bomonaki mbisi nanga ezalaki couleur wana oyo eza mungwa. Natie mungwa nanga sikoyo c'est bon. Nalingi sikoyo na balola po ekota bien nakosokwa maboko mpona obalola yango na maboko mpona moni lutu esala bien te. Mwa l'huile mokie okoeza kotumba foto tia mo l'huile. Nabandi sikoyo balola yango
mpenza po ekota bien. Ekota mpenza saisonnement na kati. Wana macrofiche nanga na okoti yango na kati ongolo na ngai. Nakotisi saisonnement na kati. Bamama ya International Women of Prayer, mbote na bino bisika nyonso bozwami. E 14 toza na veye na biso, veye ya bamama na Angleterre na Londres. Asiso balola atiki yango ali erekoki ya kotia yango na moto wana natie na ngolo. Natie ngolo nanga, ngolo peneza minene tenga lingaka minene mais ça va. Wana tie macrofiche nanga. Na macrofiche na français za poisson macro. Boyoka voix nange eza bien te, choix eza te, voix nange eza bien te mikolo ba prière na ba prière, donc voix ezaka ezobungana mute. Nano ebongi te, mais nasepe nasala bino video mpona olakisa bino ndenge akolamba nakangi siko napelisi moto ebela. Eza nango mpasi te bomoni biloko nyonso tolakisaki bino landaka bwe ebima mpe kitoko ka lokola ndenge biso tolambi. Na bandi otia mwa nini wili likolo otikalaki po esala susu ka mwa sava otia wili likolo na baloli. Tosebeli mpenza le 14 juillet 2023 toza na vœu de prière ya bamama na Angleterre. Car tozwami mama oza invité yaka tobondela mpona bana biso, tobondela mpona mabota na biso. Lelobi tobondela na kolemba te. Wana sisi sikoyo ta ale ezobela bien espeli sikoyo na ina longola. Na baloli yango nanu mpona longola koto. Ale natie na ngolo na nga liboso oyo ebeli vraiment bien. Eza macrofiche ya lokola Thomson. Thomson oyo bana kinso batuni bango bolambi nini oyo tolambi la mer. Est-ce que balambaka la mer? Balambaka mer. La mwa décoration esalaka bien. Matungulu nanga na kata ekataki déjà navandisaki yango na citron, pardon, na ba lemon eza en anglais. Na citron navandisaki matungulu nanga na citron. Matungulu mpe so ovandisa yango na citron ezalaka goût. Citron elembisa yango soki elali, mais navandisa yango na citron natie tomate. Ezaka juste décoration ya mbisi na biso. Bomoni mbisi na biso ebeli tolakisi bino tobombeli oyo te banda na ebandeli tina suka yango wana pelambaka boye omona goût moko eza awa. Donc vraiment
abonnez-vous massivement à Marie Grâce Taylor TV. Bolakebe page na biso Marie Grâce Maluka Pimbo. Voilà. Bisna biso esili. Merci na bande konyo so bolanda ki biso.